na motema nanga dengo tikinga imoko na kobalate. Si tu étais libre avant, nalingana zoyo banda kala. Si tu étais libre avant, nalingana zoyo banda kala. Mais tant que na benga ki yo boye bisinga ke yo na ye, on dirait za mwangana oya zaiko. OK. Donc ya ngana moni fona ko tsaka dossier. Susina motema nanga dengo tikinga imoko na kobalate. Mutu ayaka kokomisa kamba liesen kombo na ye Ebenezer. OK. Ange. Ange Ebenezer. Ange Ebenezer. Yenda yaka na kimbangu. Yende mutu akomisaka kamba liesen. Po yemba la nouvelle Jérusalem. Ouais. Na tango na ba juif bazalaka oui. Kasi ba juif bat ba boma Jésus. C'est bon compliqué. Donc mutu ba boma ndenga. En fait. Mutu ba juif ba bomaka ezalaka nango. Donc ba boma yo na 2026 ans. Na 2026 ans en arrière. En arrière. Oyo ko botama na matete. Na yeko botama na matete. Makala. Neti ndengo zaboye na ndengo lati pembe lokola bato abima. Lokola bato catholique. Oanzele nanga omonte to sa mama danger. Parce que obora siko na osiko. Banzele mususu. Yo lambonga balanga. Ah. Nana mondam. Ya bandambu te o foso la bien. Non, non. Bon ndambu balbala mosi na mbongo ndambu te. Babola mosi na mbongo ndambu te na ebi na okende kokokisa nyonso. Zati. Ozo confirmer so gaye so royate te. Aroyate. Boso na 2027 jaye. Na 2027 yo baxé sur 2027. Yo mona prophétie. Ngana zela ye les premiers jours. Oya na mokili. Tant ba bomi. Tant le bi je rêvais bientôt ngana zo zele na ba air. OK. Une journée na zele na jour. Donc nga mataki une journée à 24 heures. OK. Donc yo zele 24 heures. Ngana zela na 24 heures. C'était trop compliqué nga fo. Na zela na 24 heures ayati. Ah, tant ayati na moni vengo pena musique. Deuxième jour ayati, troisième jour ayati, le 2026 ans ba génération zo le kabato kufaka na bango. Boyebi na bino pe yete, bolanda ka lo yenge. Nga na vanda nga 100 mois si. Donc ce qu'on dit au monde là, on a vraiment là même suna yambi na. Donc yo ya na boule te to sala émission. Donc yo on dit otala petit fazane na parler ma boya mukapara. Donc yo na boule wala. Nga na ya na boule wala. Terminator. T'es la personne qui na boule. Bible Isaiah Mindele. Oh place Vandomeo. Place Vandomeo. Place Vandome kotikala ya mindele. Oh Bible. Oh Bible. Oh Bible kotikala ya mindele. Okoyoka kombo mokote ya mutu mwindo na Bible. Pour nas africains. Tant na izalaka nanu avant mondo yo nazalaka juif. Ngana to mona oza mwindu ngana za mwindu ozolo balingala ngana zo balingala obotama na matete okoli soki na ngiringiri soki wapi bakomino na totambola ngana siko na kati ba juif okine oseka tuvinde wana na époque passée obotama kava ozomona mundele asalelo ko moko boye soko ke kuna se présenter babandi kotala date na yo batali pena généalogie na yo bakoyebisa yo obota kala ozalaka nani wana otalaki yango na TV kaka na ba TikTok na ba mundele makambo sala po nzamba kela 5 races ou 4 akela basiatique bazalaka neti ba chinois na ba japonais ba coréens ba chinois ba japonais ba coréens
bango nyonso munoko moko balobaka solo ngana tunaka awa na mokili oza ndeko Abraham te po oza ndeko Abraham te oza ndeko Salomon te bomonanaka te na lola ndeko okoma ndeko Salomon na Abraham Mobutu azalaki président moko pamba te azalaki président moko mayele makasi epa bangaka mundele te mindele nde bazobanga ye yozoyoka kutuna mboka na biso babimisi nzembo zolo ya ngunza ebangisaka bamindele donc wana obetanga ya pembe oto ezaka animation te animation te nazoloba no mais yo ozalaka na mère bio yo mpo ozalaka na papa wana te papa moko boye namonaka nayebaka kombone te nayebi ye te en vérité nayebi ye te mais namonaka ye quand même garçon mo nasepelaka na ye donc mutu mwindu atambolaka zubulu zabala boyo otambolaka ndeni nga natambolaka zubulu zabala te biso torata batia kombo ya prophète Kimbangu na Bible te mais na Coran batia kombo Muhammad po bandibu bazalaki pena révolté boko tia kombo ya prophète na biso non Michel Bakenda ayebi nzambe te muta prophétiser pour na bale yango na toke mondial eza koyeba nzambe te eza kondimela nzambe c'est pas donné à n'importe qui toujours ba prophétie yango nazoloba donc Michel Bakenda ayebi nzambe te amona nzambe te oza na respect belé pa ya Mukwa Tombolo Fachi Beton mais nga pa nanga zaka ne beton te mpona koyele baklu moko na kotrouwe ye asali babirin asali eloko moko te Arnold Mfuma. Bonsoir. Nayebi ke boza ebele Rolanda biso en direct ya Congo Libanga Télévision. Votre émission Vérité na balabala. Tozola la te, tozana toujours pour na bino ozana pour na biso. Alors merci na babonné na biso ya sika. Merci na batono surtout bazozwa temps ya rotala biso ya repartager ya recommander. Ezo sala ke to la mukali sous to la rabino ba marcher o bato benga to actualité ya sika. Merci na réalisation nous abongo na Arnold Vuma Pixel illimité yenda simbi image obozomona ya propre. Donc na plateau na zanga moroté na zana Pasteur Terminator autrement dit Pasteur Job. Boye bien déjà za mutasika te mutareposa tete. Merci na Trésor Tumbula, Total Bascule, Wana sponsor officiel, Aristote Mouna, Taille de Jésus, Turbo Sanate, manager Beke, sénateur Boula Moleke Belé, l'homme de 4 continents, 5 continents ou 4 continents, 26 communes. 26 communes. Jezo la agence London et restaurant Boutalombi, Nasi Boza vraiment ebele, ya Osepela, Turbo Sanité, Jikanana, Kasavubu et Kouyate. Dans mon opposé parole, Pasteur Job, Pasteur Terminator. Bonne année pour tout le coup de la terre. Bonne année pour la rater. Donc, toi, bonne année, papa. En tout cas, bonne année, il y a Dembo, maman Dembo, moi, ça m'a défou. Donc, bonne année. Mungu ezokanga, faut pas que ça mungu ezokanga. Mungu ezokanga. Donc voilà, mungu ezokanga, vérité na balabala lelo mungu ekangi Pasteur Terminator. Donc toye na awa première photo yamba vraiment na kati ya Congo Libanga. Bon, on est déjà dans Flairmont HD, bon, on est déjà dans Cap na Véro Kapaka et pas sénateur Beke dans le loto yambié awa na Congo Libanga télévision et la première photo yamba pe na vérité na balabala. Parce que tu me toyon kendav. Nazana ngalegi na. Ozoka na tena bi te mère bio akangio alingi to mona otondeni. Non. Ya kangate ya sa yaza leki na nga so talibe misho uchu sala omona batuni question na journaliste obanga Pasteur Terminator yemo ayebi ke na akake alobi na banga ke makasi et mobile moi ça banga toujours mobile na moi ça bien
abanga toujours mobile. Oui, yango wana tomona Sarah benga Abraham Monseigneur. Abenga mon mari, abenga Monseigneur. Parce que moi ça banga toujours mobile na c'est le cas ya Mama Bio. Ce que cas ya Mama Bio nazo kende nango na ndengi ke nazo yoka yeba interview zo sala po yenda zalaki mwasi a répondaki kaka na télévision na makambo nanga. Okay. Mais basi mso ba répondaki na kuzu. Mais ya répondaki na télévision. Po nga pe na salaka émission na télévision. Na télévision ouais. Dans ma soleil kende kana ndenga TV. Alors pasteur Terminator to elangunga to chiko fete ya Pâques. Yo fetaki yango zaki wapi? To cho fete Pâques hein? Bon, nga na fetaki na fetaka Pâques te. Oh. Ce qui na fetango eza par rapport mundele a institua makambu ndenge mutu akotambola na mokili. OK. Donc na fetaki yango na sens wana. Mais na fetaka nanga Pâques te. So raison de ça la go fete Pâques te. Bon, po mundele akosa biso mingi. Okay. Mundele penza en tout cas félicitations. Alonga mutu mwindo. Okay. Mais nyonso te. Donc yo za pamba to yesu ya mundele alonga te. Naza parmi bato mundele alonga te. Donc nandeni. Bilambo lati mundele mutatongi. So longa linacho lati mundele mutatongi. Oui. Téléphone mundele. Oui. Suko montre mundele, sapato mundele. Oui. Suko alonga te nandeni. Bon, merci. Alonginga te na sens nini. O nanu yo lobi ndenga na remercier yo. OK. Po ozo rejoindre ba pensée nanga. Sapato mundele, école mundele, wana kutotanga kengo te. Ah, l'école, OK. École mundele, Saint-Mathias, Saint-Théophile, Mindele pega. Saint-Gabriel, Saint-Nini, Mindele. Biso to sala ke lokote. Biso to ebika ko kende feti, ko kende bar, na kotonga, koswana, kofingana, na okanga bat bandoki. Kokanga bat bandoki. Yango biso to yebi. So lali bien te o mutu ba ko fina. Soki mutu boyo lali bien te o nokoto tata mwasi mutu ayaki ko fina yo. Mais mundela tambola rabo. Terminator alinga bala yo lobi o te yete. Alinga bala o yete. Ba mon balakisa ki o yete. Balakisa ki o yete. Donc mutu mwindo atambola ka zubulu zabala. OK. Boyo tambola ndeni. Ngana tambola ka zubulu zabala te. OK. Zubulu zabalate. OK, merci beaucoup. Alors, disparition na yo comme on a lisusuté na média parce que ça moto de temps en temps les rabiso peut sabiso ba message ceux qui ont eu message. Alors, ces derniers temps na monio au comment qui rare vraiment na la télévision. Na habité aux aki na retraite to au fane no na palin au concentré. Non, on moni télévision et ça la relengue. Nga soko betika ka pasteur Terminator et bimiselo ba film belé. Ya pasteur Terminator. OK, na mindele na batu mwindo. Na yo mutu mwindo. Et obimisela yo ngai pasteur Terminator en chair et en os. Na Terminator o ya Terminator o ya film. On. Siko Terminator ngande pe na véritable Terminator. Mutasouki c'est un film. Mutasouki c'est un film. OK. Sur disparition les a dit à quoi? Elle est dans na monique na sali bémission. Nazola musabatu. Maman na obetelo le solo moro boye leki nanga. Nga penza na succès. Ngo kala no ibate. Na succès. Donc mona rande to sala bémission mona mutu boye salaki. Songolo kuna pe pakala salaki wana pe kuna salaki omona tango bazotala ba wana mususu bazomona bango normal mais ba otala yo so mutu atali pasteur Terminator azoyokanga donc nazalaka sono le kananzela o senti penaki pasa na car mo ebeti pi e monio ngama kolo na otambola pasteur Terminator ndenge nini ya ozofungola ba esprit ozo comprendre
Donc je suis aimé par ma communauté. Ok. Naza très aimé na communauté congolaise, angolaise, donc africaine. Africaine. Pour naza africain. Tant on a izalaka nanu avant mondo yo, nazalaka juif. Ngana to mona oza mwindu ngana za mwindu. Ozolo balingala ngana zolo balingala. Obotama na matete okoli soki na ngiringiri soki wapi ba komino na totambola ngana. Siko na kati ba juif okine oseka tuvinde. Wana n'époque passée. Obotama avant. Ozomona mundele asalelo ko moko boye. Soko ke kuna se présenter babandi kotala date na yo batali pena généalogie na yo bakoyebisa yo obota kala ozalaka nani wana talaki yango na TV kaka na ba TikTok na ba mundele makambo sala omona ozalaka nani kala Pasteur Job do yo moni eloko na TV o ba TikTok wana na ba TikTok da yo pasteur oke osala test makambo wana ngana sala yango wana magite kasi mundela sala yango yo lobi mundela convaincant ote nga mundela convaincant te parce qu'on se retrouve na test wana ndeni pona mona bango bazo sala da yo poko tika na ben wana ya na koti pe na ben na bango pona yebisa bango na je suis le grand OK les grands mufununga OK après coach on se retrouve kozaka juif. J'étais 2026 ans passés. Maintenant, en 2026. So, en arrière. En arrière, en 2026 ans, nous sommes passés. Donc, en arrière, on a Nde ozalaka juif. Nazalaka juif. Est-ce que Nathan on a juif bazara? Nathan on a juif bazara, oui. Kasi ba juif ba boma Jésus. Parce que vous nous compliquez. Donc, mutu ba boma nenga. En fait, mutu ba juif ba bomaka ezalaka nango nga. Ba boma na 2026 ans. Na 2026 ans en arrière. En arrière. Oyo ko botama na matete. Na yeko botama na makala. Et na makala plutôt. Na makala. Na RDC na Kinshasa. Na RDC na Kinshasa. Boso kwa kama Kimbangu tolo bani. Tocha Kimbangu wapi? Kimbangu yeza papa na biso. Kimbangu aza prophète. Soko yoka rapena prophète. Kimbangu azalaka prophète. Un vrai prophète. Un vrai prophète. Voilà, c'est l'on c'est leur croyance, leur conviction. Oui. OK. C'est leur conviction nanga. Nzambeti, aza nzambeti. OK. Pour mona tawo azalaka na kamba soka so sala ba discours na ye. Alobaka te kaza nzambe. Ba discours ne alobaka tata nzambe azali. Tobanga tata nzambe. OK. Toto samaloba ya tata nzambe. Omona ke muta bongo okokoza na netinga comme je crois en Dieu. Na koza na problème na yete papa simongi ma okengani. OK. Alors, mais par rapport à ma source, na miso SF so ke yozaki na retraite, okinde ozoba prophétie. Parce que Mikolo Tobi qui est tout le monde, tous les prophètes, Mouta Bengamara, prophète, Bengamara, pasteur, il faut y avoir un message sur la nation. Parce que le peuple congolais doit souffrir. Tout le monde a qui preuve que Michel Bakenda a qui biso prophétie, il y a match, il y a Léopard, Nassau, Landa qui prophétie, également il y a un peu de résultat. Alors, n'habite ceux qui appellent Kana, ils ont un message pour la nation, ou ils ont une vision, ils ont ko sambela na nzambe sur ozo la biso boga o ozaki na palin ovandaki na yo TV boye non non Michel Bakenda ayebi nzambe te muta prophétiser pour na bale yango na toke mondial eza ko yeba nzambe te eza ko ndimela nzambe c'est pas donné à n'importe qui tozo ba prophétie yango na zoloba donc Michel Bakenda ayebi nzambe te amona nzambe te po bible elobaka boye soko omoni nzambe okufi moni bible ndenge eloba donc mundela ya kolakisa biso eloko moko soko omoni yango okufi na yo soko omoni ye nzambe yango oyo ya kolakisa biso fo kufa mutu mwindu koma azwaka makambo à la légère a négligea na ye yango
et puis comment négliger mundele soko moni nzambe oyo asala likolo na se oyo ya koma okukufa. Adam na Eve bakutana même na nzambe te azobenga bango na musika. Adam où eti ton balera mbuma balembuma apako mobenga Adam où eti nzambe wana azalaka nzambe na ngate nga nzambe Bible azalaka nzambe na ngate bon nzambe no azalaka wapi nzambe na ngata hors Bible nzambe ya Michel azape na kati ya Bible azape hors Bible nzambe ya Michel alobi boye c'est lui qui m'a vu a vu les pères. Ce qu'on va chrétien va qualifier yango balobi. Donc c'est lui les pères. Or que y a le bas qui ce n'est pas moi les pères, c'est lui qui m'a vu a vu les pères. Ce qu'on moninga au moni pe papa. Ah, bango ce qu'on va interpréter yango, c'est lui qui m'a vu, c'est moi les pères. Mon Dieu, ça l'interprétation. Oui. Ba interprétera Yesu mabe ba papa mukuna wana ba passer wana nyonso ya limité donc ba yeba osanzola nzambe te donc ils ont des interprétations des compliquera bango ya interprétation des compliquera bango donc c'est là yo Michel Bakenda professeur les aki mabe bon yé aza frère moko yazane ndulise. Ok, le roi yo, il peut avoir un ndouli. Ngape na ndulise. Ok. Yazane ndulise. Soka ya beti ndule, instrument soka beti ting 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 ting. Et puis c'est accord. De son mutayo ki accord de ndule. Tango banda ting na motema nanga dengo tiki ngai moko na kobala te susi na motema nanga dengo tiki ngai moko na kobala te. Omoni donc voix pe koti instrument jobeta ba voix koti c'est ça la musique. Okay. Nzambe a aimé la louange et l'adoration. Toi attends moi ouais. Mon tolobi nzela moko. Soso yoza neti ndengo zabo na ndengo lati pembe lo la bato bima. Le rôle bato catholique oanzele nanga omonte to ça mama danger. Parce que au bora sigo na sigo. Banzele mususu. Yo lambonga balanga. Ah, nana mondam. Yaba ndambu te o foso la bien. Non, mbongo ndambu balabala mosi na mbongo ndambu te. Babola mosi na mbongo ndambu te na ebi na okende kokokisa nyonso. Avato kende na kokokisa nyonso. Yo sala. Nga sala. Ya teke oyo langa na Vigo ande ezaki na Navigo, na nite oyo ezali bala na Vigo te yo bala na Navigo te. Ah ben oui, ngana iso solo, ngoyo bala na Navigo te parce que o dragi ngana émission ata yo moko. Hein? Bambula to fana na yo bimisa ngote ka l'émission. Ah ngai nzombi na ngai. C'est la terre be qui ta. Yo to va passer terminato. Ah ngai. Tela si nzambe o ndamolimo nzambe. C'est molimo mariage yango ko tsawa. Bon, te na beti de solo pour na wana prophétie na pe. Na pe na ko beta nyonso te. Tela on habite wa. On a yebi vie privée no kati na ngote. Mais okotika dossier. Na kotsaka dossier. Te okotika dossier te. Et pas na yo na première fois. Ben oui. Première fois na kotsaka dossier. OK. Dembo wale kinanga. Wale kinanga donc mais alelo te quand même ça fait des années. Alelo ça fait des années hein. Ça fait des années. Nga kuna linga ozala bien côté couple. OK. Nga navanda nga 100 mois si. Donc ce qu'on dit au monde nga wana vraiment monde nga misuna yambi na do yo yaka na boule te to sala émission do yo konde otala ah petit face année na parler ma boyero mukapara. Do yo yaka na boule wana. Nga na yaka na boule wana. Ah Terminator te na peso mbote na boule. Si ko yesa nga sigo. Ah
Donc voilà, on peut t'en il y a pembe auto et ça va animation. T'es animation t'es. Nazolo bano. Mais yo ça na mère beauty. Yo posa na papa nati. Papa ouais. Papa mo bona monara na iba kombonité. Ouais. Na yebiete. En vérité na yebiete. OK, t'es là non. Mais na monaka quand même garçon mon na sepela na à partir il y a Tony Ambrosio. OK. Abeta guitare. Moi muke o ya yebi na guitare parce que na guitare on peut to na ba niveau na niveau. Na niveau ouais. To na ba flamme kapa ya ba niveau supérieur, ba papi kanyama. Banani ba Kimbangu solo. Ba Kimbangu solo. Ba Thierry Mogratana. Ba oyo mususu ya viva oyo nani Thierry Mogratana. Yepe Thierry Mogratana viva mais oyo mususu abeta pe na quartier latin. Comme Ramazani. Ah Rama oui. Ba Rama Bali. On comprend? Yepe omona na sima ya petit nanga Tony Ambroso. Yepa zokumbela masolo. OK. Donc j'ai beaucoup aimé cet homme. À partir na Yole Kinanga. Si tu étais libre avant, na lingana zoyo banda kala. Si tu étais libre avant, na lingana zoyo banda kala. Mais tant na benga ki yo po bisinga ke yo na ye, on dirait za mwangana oya zaiko. OK. Donc ya ngana moni fona ko tsaka dossier. Donc dossier moi na la TV. Ah, mais ngana sala magambo na ndenga loyenge te. OK. Donc ça sincère. Na famille na otala ke non, na zaki non na TV. Obangi ata biema na ngate. Habillement oyo na banyango te ngana lingaka dembo po akomona nga na pasité. OK. Donc olinga mwasi te ma olinga ki motema bolamu na ngate. Motema malamu nonde. C'est olinga ngate fo linga nde mwasi. Te nazolinga motema ya mwasi. Motema eza na kati maswama oyo ebombama. OK. Mais oyo eza na boye na sima nazolinga ngo sima. Mais motema na yo ndenge ovandaka nango sololaka nanga olinganga bien atanke ya na yo. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour message. Tout le monde m'a commencé sur dire on tu sais que la ligne comme ça ni kamba comme ça kamba liesen. Bon. Koko misakamba liesen. Ba titi d'abord. Est-ce que tu sais que di muta komisi kamba liesen? Ah ben ngana lobani papa ye muta akendaki kamba apesi ba mikanda na autorisation comme liesen. Bien sûr, ça li bien. À légaliser bango niveau ya l'état. Depuis longtemps kamba ezalaka kamba. Mais na regretter makasi na comportement na ye. Siko lupango ezalaka lupango ya kimbangiste to ya kimbanguisme. Basomba yango to basomba yango. Basomba yango. Bosko ya légaliser ni. So à légaliser ne le côté, tu sais que déjà président na biso. Toza na respect belé pa ya Mukwa Tombolo. Fati Beton. Mais nga pa nanga zakane Beton te pona ko yele ba klumoko na ko trouver asali ba birin. Asali loko moko te. OK. Na Congo Tshisekedi asali loko moko ya malunga te. Mais kasazo komisa kamba lié senti. Te kambe zalaka banda kala. Banda kala. Ezalaka banda kala mais ezalaka lié senti. Ezalaka te ezali lié senti. Bayaka kotala ngo. OK. Tona ba photo oyo ba mindele ya mindele. Tozana ba japonais, tona ba chinois, tona ba turc. Tozana ba tobamboka ya misusu bapaya. Ponzamba kela 5 races ou 4. Akela basiatiko bazalaka neti ba chinois na ba japonais. Ba coréens. Ba chinois, ba japonais, ba coréens. Bango nyonso munoko moko balobaka
bango comprendre baza bango wana ba misusu toza na ba ndibu OK do ba ndibu barabe barabe bango pe basalelaka nzambe na ndenge mosusu OK bango ala biso tolanda Jésus OK biso tolandaka nde Jésus bawana balandaka Jésus neti biso tolandelaka te bango bayebeli prophète basuka wana na ndenga spiritualité te na ndenga spiritualité te akoma nzambe OK donc mundele akolonisa biso très bel et bien ayebelaka biso bana na ye mais parmi bato oyo azomona bana misusu mikolo neti nga mundele alonganga te OK nga mundele alonganga te donc nde to aboye donc soki kamba ekomi Félix Antoine Tshisekedi a légaliser ngo comme allié saint c'est que na ba église ya ba a légaliser ngo Mobutu akendaka wapi avant yi na bika c'est que na ba bondenga bandi bongo atamo langi bakobima bato ya Dominique Dondi Konde bato ya Dominique Konde bato ya Tata Onda bato asotaka wana bato ya ngunjo wa baba sotaka bazo omoni ba mambi kudi bazo bakobima Moïse Mbiye na cité Bethel bakobima ta mai kalamba pe ku église a siko modi pe ko bakete église na comme pentacle comme lieu saint et comme na bongo kasi yango na wana zoloba guerre avec église yete mutu akomi sikamba lieu saint OK kamba ezala lieu saint banda ba génération en génération mutu ayaka kokomisa kamba lieu saint kombo na ye Ebenezer. OK. Ange. Ange Ebenezer. Ange Ebenezer. Yenda yakana kimbangu. Yende mutu akomisaka kamba lié saint. Pour yemba la nouvelle Jérusalem. Oui. Ayemba ngo ya kokomisango lié saint. Ayemba ngo. Ayemba ngo na ba ange ya millième ciel. Ah, place wana ozaka juif. Wana naza juif. Ah OK. Damasolo zo beta weda en arrière. Yakala. OK, wana oza yakala. OK. Donc Ange Ebenezer Moutayemba la nouvelle Jérusalem, je vais Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, je vais y aller. Donc, ayembi nouvelle Jérusalem. Songa na nzembo nanga na continuango, na lobi Jérusalem ezalaka na Israël. Jérusalem ezalaka na Israël. Mais nouvelle Jérusalem ezalaka na Congo. Ndoka ezalaka kamba. Mboka papa simoki mbangu e. Vous comprenez na mbango? Ouais. Na mbango bon. Donc Jérusalem ezalaka na Israël. Mais nouvelle Jérusalem ezande kamba. Mboka ba Yindo. Mboka ba Kobo. OK. Mboka bakobo ya bayindo de nouvelle Jérusalem. Alors sur le bic eza Ange Ebenezer mutasala ke ye mutasala ke kamba et comme Jérusalem. Alors comment église Kimbangiste se retrouve kuna? Bon, omoni mundele tango yaka makambuna ye ya colonisation ayaka osala jeté. To solo lango kutu te atanga na yo na ndenga loyenge. Ouais. To solo lango na ndengi ke omona penda ke roi avari maba lobi bozo mema livre yo Bible na Afrique. Boye bake baziebi déjà nzambe, baye baka déjà nzambe. Bazana nzamba pungu. Tulendo. De bokende bokota te ya bango makambu et puis boyebisa bango ke nzambe na biso nde balanda
bosala tout et comme pour na profit à Occident. Ok. Aucune le pot de l'obara. Ouais. Babando ça va jeter. Ba bateau et comme même ma Bible. Bible msuna Kiswahili. Il y a toutes les langues. Bible msuna Kiluba. Bible msusu na Kiyaka. Bible msuna Kisuku. Bible msusu na Kiyanzi. Bible msusu na Kimbala. So minokwana bayala na Congo ne ba prendre ngo ba prendre ngo après ba ke ko reproduire ba livre. OK. Mundela yela rabiso jeta. Et pas ça la na biso pe ba jeter. Soit le ngana tunaka awa na mokili ozan de kwa Abraham te. Po ozan de kwa Abraham te. Ozan de kwa Salomon te. Bomona na gate. Na lola ndoko komande kwa Salomon na Abraham. Awa na se ozan de konete bomona na gate. Kuna na lola soko kufi nzoto na cimetière. Molimo. Après molimo imati ndenge balobaka na lola. Oui, toke kutana na boke kutana na Abraham. Na Abraham na ba Sarah. Aleki on ndini po boke kutana na ye muto Abraham c'est qui? C'est qui Abraham? Le père de la nation. Père de la nation, il y a nation, il y a race naïe. Ben c'est gaza père na yo parce que yo le aux juifs, aux alara juifs à l'époque. Nazalaka juif à l'époque. Lelo naza bantu, et ça na différence entre bantu na juif. Mais pour le respect ancestral comme on le dit, pour le respect ancestral il y a ancêtre na yo. Oui. Il faut ndimaye, il faut respecter. Mais az ancêtre nangate. Soki azalaki az ancêtre nangate na corps, hein? Image nanga. Yazaki iranien. Boba koko nanga ba bomba bango. Yazaki iranien. Soka ngana botamaki Iran na race ba mvunzi. Wano lingoko lobake naza race na ye. Omone loko mo ba lobaka na Bible ke o Adam asali lisumu na Eve nzamba bengani bango bake baboti Caïn. Kaya bomi, Caïn na Abel. Après Kaya bomi Abel. So Caïn tango boma ki Abel. Ozomona te ke akimaki après comment ebisa nzambe protéger nga po côté na kokende bakobomanga. Bosoko banani bakoboma ye. Po nzambe akeleka Adam na Eve. Okomona te ke bato mususu bazalaki avant Adam et Ève. Oui. Ezalaki na race mususu esalama. Ezalaki nango. Nzamba sala déjà. Tozalaka ba noir na mindele. Biso ba noir, mindele, ba mvunzi, ba mvunzi nde ba indien, ba arabe nde ba arabe babenga bango banani. Ba juif te. Te ba arabe babenga bango ba juif bandibu. Ba juif banani. Ba juif tozalaka na terme penda te to benga bango ba juif. Bayuda. Na ba juif, ba yuda. Siko ba tribu ba etini nyonso wana. Nde ezosa la différence ya biso na mundele. OK. Mundele aza mbunzi te. Mundele aza nokobo te. Aza pembe ya pembe. Yesu alingela mokili mobimba bulu yenda ko gouverner. Pe ye muta gouvernaka. OK, merci beaucoup. Alors, les lots, ndenge salarié, qui par exemple musulman, au komi kimbanguse. Et là, il a dit au changer religion, to zakara na ozara chrétien. Ah, dembo. To longwe, neige par exemple, on doit s'en l'église ya comment on est pasteur Mutombo, on doit s'en limiter longwe au komi no kimbanguse ke kamba. Sur au changer religion, to zara chrétien. Soko oza chrétien osambelaka ntango mosusu na nzambe malamu osambelaka ntango mosusu na église de réveil qui est église de sommeil bien sûr je le souligne hein so osambelaka na église de réveil yebaka osambelaka na église de sommeil. OK. Bon après osambelaka na baéglise mosusu protestante ba église ezebele soko okendaka na baéglise wana soki ozo continuer kaka kosambela bongo okende lifelo
Ça m'a l'église de réveil. Na l'église wana de réveil. OK. Ba pasteur ayebi nena nzambe te. Bo baté ya biso ndeni. Oh, bon pasteur ayeba nzambe. Pasteur ayebi nzambe te. Pasteur ango zoyo ka mona kaka neti ngai ya na yo. Ngana zana ni pasteur. Ouais, pasteur Job. Aidi na bala azalaki nani? Pasteur. Ayeba ki ne pe nzambe te. Tata onda be pasteur. Tata onda pe pasteur ayebi ne nzambe te. Pasteur Mbiye pas aki pasteur. Pasteur Mbiye pe pasteur. Azalaka pasteur ouais. Ah. Akufa bakundai na cimetière bakundai na lola te. OK. Bakundai na cimetière a mokili yawo. Aza na cimetière. To enda otale le 1er août. So ke tala ye o moni penda ke aza na se wana aza na sama bele. Balandani kuna. Aza na sama bele bakundai kuna. OK. Nde bango batelaka biso nzambe ondire bango ba pire nzambe. OK. Ah, yo pire nzambe faut ba kundona lola ti. Ouais, vous tombe na cercueil zo ma. Ko tunde balobaka moi je ne mourrai pas, je vivrai de okokufa kutu te. Solo hein. Bon ba yembi na nzembo. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je tonde ko kufa même. Te bango kuna nzoto tende ba yembelela. Ah, te ba yemba kande molimo. Molimo ko kufa te mais nzoto ko kufa nango. Parce que nzoto mabele ya pamba. Wana soki komi ndengwana, wana nzembo ba yanki. Ah, pasteur Job. Wana nzembo ba yanki. C'est moi qui ne vivrai pas, je vivrai dans le sens que nakokufa nanu bakundinga o etikali wana etikali makambo nzambe okomona ngo te yo monaka pasteur Mbiye na lola omonaka lola ngana toza ana mokili omonaka lola te leki na nga toza ana mokili oui voilà okomona lola te ata mbula ebeti ndenge na ata kaki ebeti ndenge oyo tomonaki ata restaurant mo ndenge kaki efungola mapata ata restaurant ya mama Christiana Kwasa ata ya mbutalo mine ezaka mwa vert nde todokaka na bavitre boye siko bakaki oyo ebetaka likolo wana tomonaka te ofungola mpe mapata boye namonaki mbutalombi namoni mutu moto mo avandaki wana eza bahistoire mindele bainventant mundele ainventa penda histoire. Ah oui, kenda na biso bien. Kenda na biso danger. Et Simba. Et Vanda. Oui, kanga pe ba gouvernement na biso to salaka ya lelo. Mundela mona ba gouvernant wana ba tintin. Ba yebi na bango ko salela Bible ngote. Na spiritualité. Ba yebi pe ko salela spiritualité te. Tati Tshisekedi oyo ya mwana Félix Tshisekedi akenda kofukama batie maboko na passer atie nie na mutu po tolongolaka loboko tolongolaka nie na nini na loboko no batie ba nie belé na mutu Mobutu so mona afukama ni passer non Mobutu afukama ni passer Mobutu un président de la République que fukama la passer mais pas dans l'église hein. Mais oui, Yazala qui croyant. Père de la nation. Yemutazo mema mokili. Namboka. Yemutazo tamusamboka. Ah ouais. Donc, encore fou comme n'importe qui t'es. N'importe quoi pété. Ah, il y a moi téléméla église ebembe balembongi hein. Mobutu zaki. Alors que bon saka na nation na ngai. Mobutu zaki jeti. Mais on est vraiment nzambe to ezaka makambo ya Mobutu yo mo ezama ya spiritualité. Bon, Mobutu azalaki soko yo kaka na Bible ba koma ange Michael par exemple. Oui. Famille Mobutu. Ange Michael. Azana famille Mobutu. Mobutu a dirigeant mokili na biso na sainteté. A dirigeant mokili na biso na kozala na boyebi ndenge nini kotambola pe kotambusa mboka voilà. Diplomatie OK Mobutu azalaki président moko pamba te azalaki président moko mayele makasi et pas banga mundele te OK mindele nde bazobanga ye yo zoyoka kutu na mboka na biso babimisi nzembo
zolo ya ngunza ebangisaka bamindele. Po zolo ya ngunza ezaka lowa jipe badiana vocal ministre badiana vocal on a pas ministre Mobutu te obika bato ba se retrouver badiana vocal betana vocal zolo ya ngunza ebangisaka bamindele o ebangisaka bamindele ebangisaka bamindele. OK, on comprend. Donc zolo ya ngunza ebandoko bangisa bamindele. Mobutu soka yé na poto encore azali na voix moko d'homme dominant. OK, soka zoluba bamindele bazotala na zolo ya ngunza bazobanga mabe. OK, Mobutu abangisaki mindele. Mobutu abangisaki mindele. Mobutu asala makambo ebele oyo vraiment en tout cas nga na ko honorer. Mobutu n'est pas un président ya pamba pamba. Mobutu est un président de la République. Oyo aleka bien sûr bakunda ye na Maroc, mais il faut mandat oyo soki esili eke Félix Tshisekedi azongisi nde Mobutu na Congo te. Donc bapesi bakongolais bapesi nani bapesi Félix 52 ans. Congolais oyo aza na mboka mutune ebeba na nzala. OK, misala mizali te bakompani ebunga. OK, bien. Nga nakende nanga kantoni na lunda bandoko bakoma kobima bima mboka. Bakoma batu bakoma kosala tout ba libérer pays. Bakende na bango bamboka bapaya batikela bango batikela ba politicien mboka batikela revivre. OK, merci beaucoup. Ben pasteur je ba instrument no kenda pesala kaka. Non, ben instrument nanga ebwakama mama o nazalaki na ye madame. OK, avant donc azwa babiloko abwaka na ye. Wabwaka ndebo ala na famille. Donc azwa misusu amema na famille na ye. Mais donc c'est là non. Il y a bana olinga to sa musique mazwa amema na famille na ye. Ah, mema na. Kuna musicien bazaki baza. Ouais, azali na famille na za na ba musicien. Donc a préférer bande connecter ya mobile na ye. Ouais. Soko esote. Eswanga mabe, eswanga makasi, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est la vie, hein. OK. Alors toi avancé, mais Nabi, dans Kalamingité, na monaka yo sengara à lever les rideaux, il y a concert à Weranson et pas au Dile Manzara. Soko na yo kota concert te na au Dile Manzara bino to bosuka libanda. Donc besoin 12 bino, besoin 24 bino balé. Et là on y est les kawana po au PSP switch sous te na habité. Hein, en même temps wera mutu na yo na mona ba vidéo. Bon. Tokotaka concert tengana au Dile Manzaka. Donc tokosaka concerté mais oui raza mutu nanga. Donc aza grand frère nanga oyo nga côté nyonso nakendaka ba grand frère abetaka 12 te papa grand frère abetaka 12 te 12 ans les gars makasi les gars makasi tende so imagine nabia imagine so pasteur au moins Tony Ambozo na mataro podium so ravandi ayembi bi pasteur mata omoni public ebeti ba supporter bagangi batutu bazawana oya mbongo bazobamba mbongo maboko bazoga pona nini eza honneur na valeur siko frère na yo Weranson na plus mobile ya pasteur batu ba église ndengeni osoka matisa ko na podium mais ero lingeza somo lingeza la bien donc yaya ayokyo yemo pas comprendre eloko nini lekaka na bilo mbali non eloko lekaka il fallait na zwa billet. OK. Napesi héritier Watanabe Mbote place azali. Héritier Watanabe mukola zobeta concert alobi ngan fona sunga vienanga. OK. Na benye na téléphone nalobi héritier ndengeni naza na posa fona yana assister na concert na yo. Alobi vie yaka kolandanga naza place moko bosongolo pakala na kotanga te. Za place artiste avant Daka, to mema mobulu te, to ke nakimia. Bao ba ebaki
bayebi na Bertekam babenga ngo so Bertekam soki Bertekam Oberkampf te Oberkampf te azali na Champs-Élysées. Ah, ok, ouais, na comprendre. Na Champs-Élysées. Oui, na comprendre. Babenga ngo hôtel ngo so si nayebi na comprendre. Na komi wana ayebisi nga vie ozozwa billet na yo et puis okota ndule. Ok. Apesi nga pe kutu billet ya couple. Vous comprenez? Ayebi ki au grand prêtre. Ok. Au grand mariage. Apesi nga billet mibale. Après na kizungi na ngapenda. Comme naza nga na mwasi te, na bungami et puis na banduko ya ndule na kute na fille mo na nzela na lobi okota concert. Alobi na okota concert. Na bito ke kotala héritier Wata. Moto na tembe Gogan. Alobi to ke na kotala e to kepe to kotina ye to ye na biso pe concert to tale pe ndule. Là j'ai sali maman Anaël. Donc, Anastasie. Maman Anastasie, maman Anaël. Bon. Anastasie, yende peka Anaël. Ah, comment est Anastasie? Maman Anastasie. Anaël. Anaël. Ah, ok. Maman Anastasie, to ye pendoule, to koti pendoule. Na occupé héritier beti bien. Et puis héritier ça na chance mingi. Oui. Akindara, on dirait boiti. Musique naie. Ouais. Succès naie, hein? Musique naie, eza bien. Mais succès naie, eza boiti. Donc, eza otengama. Eza otengama. Mais ce qu'on a pas enlever les rideaux, bêta qui te pour nani. Et pas ouera? Ben oui, bon, on va pas JBT. Bon, et pas héritier na succès non pas héritier. Héritier aza grand musicien. Ayemi musique bande koto chai maboko ba warrior ba goloa. Ba na maison mère to chai maboko. Donc, aza pena musicien moko ya kochama beaucoup tozana héritier Watanabe. Ouais. Tozana. Bon, concernant oyo mususu tuni olobi nini? Te, on va observer so featuring na concert à Wera. Tout le monde y était? Ah, bon, il fallait na sala. Et enlever les rideaux. Enlever des rideaux na concert à Wera. Mais na sala kiango te parce que organisation. Il a mal organisé. Il a mal organisé. Ok. Na niveau ya C, mais na niveau likolo ezaki nango organisé parce que ouais rabete concerné bien et pas ça là makamune bien. OK. Et les cas nango bien. Sur pas stati le longa na comprendre est-ce que tu fêter sous Noël anniversaire à Yesu. Donc na 2026. So Yesu nzamba oyakan, Yesu oyakan. Jésus revient quand? Bien. Jésus revient bientôt, c'est pour quand? Jésus royate. Ouais, t'es soudé. Non, Jésus royate, Jésus. Nga kutu histoire à Jésus, ce que na yoki ngona matoi nanga. Na muna clé. Point on mundele a préféré kangabiso, et ça par rapport il y a arrivé à Jésus. OK, là-bas. Yoga nanu muta zalana 120 ans à vie. OK. 120 ans. Net yo nano kokisangote. Non. Ngape ya na yo nano kokisangote. Ngana zana ba 56. OK. Donc habite so comme na 100 ans. Na yebite so na comme na 100 ans. 120 ans au dayi. Batu pe tu ya génération na yo wana. Ba dayi. Skoba oba zelaka Jésus-Christ na premier 120 ans na ye tangu ba bomaka ye. Premier 120 ans na ye o batu bazelaka kozonga ndenge batu bakomaki po ye te mutalobaki ya kozonga. Ya loba ine bongo te. Ba o bakomika kozonga 120 koki bango tu badai chu Jésus azongi te. Après 120 ans, monsieur Joelandi, babotaki bana bakoli bakumobota bakumokola bazeli Jésus y était. OK. Bango tout badaye. Badaye sous. Do banda sko bato bazelaka Jésus de l'an 0 ti 2026 ans oyo toza. Ayaka te. Et puis mutu ayebi ye.
azate tona photo neti jiza daya mais bikeko to akala tozala nango bikeko bafabrikaka na bango ngo te badessin ezalaka ke neti banani ba Léonard de Vinci basala badessin oyo elakisaka ke etel boya viva etel boya viva bameilleur tableau du monde. Ouais, eza problème te mpo nanga kasi te na bi mutu akosala ya kodesine yesu amonana azalaka te à l'époque mutu adesina ye avandaka na bato mais peut-être kaka nde azalaka te donc azala te mutu amona Jésus azala te oyo ayebi ye boye mpena live boye yo donc yo esa soki ozoconfirme soki yesu akoyaka te akoya te boso na 2027 yaye na 2027 yo bakisi so 2027 yo omona prophétie nga nazela ye le premier jour oyo na mokili ntango babomi ye ntango alobi je reviens bientôt nga nazozele na baheure une journée nazozele na jour donc ndenge amataki une journée à 24 heures donc yo zele 24 nga nazela ye na 24 heures c'était trop compliqué nga fo nazela ye na 24 heures aya te ntango aye te namoni yango mpena misiki deuxième jour aye te troisième jour aye te lelo 2026 ans bagénération ezoleka bato bazokufaka na bango boyebi na bino mpe ye te bolandaka aloyenge pardon limbisanga changer pas jedingwe merci beaucoup lelo baeglise ekomba royaume nayebi te yo osala église quand lelo église tomona baeglise na kongo ngana kosala église so nazwi mwasi batutu oyo so nazwi mwasi nde nasala église bongo nzambe abengi yo to abengi mwasi na yo te abenga mwasi na nga te me nakosala église so nakomi na mwasi mais okozala na mwasi me bwana même diapason te oui nakozala na mwasi toza na même diapason te mwasi azosala makambo ne mosusu omonaka te eleki na nga Nathalie Makoma mwasi Nathalie Makoma mwasi azosala vi na ye mosusu azoyemba nde na bapapa wemba non nalobi teke mobali nazalaka pasiere mais ye moko aza mutu ayeba na mutu église donc yo nde eza koposa makambo na vi fora mwasi aza pembeni na te nalobi mpe bongo te mwasi posala église mpona continue église bible eteyi biso un bon pasteur mpe fo azala ere moko na mwasi ere moko to fo azala marie nga moko mpe nde naza boye mwasi yango ya makangu to mwasi te ebandaka nanu na makangu bongo pasteur oyo okelakisa bato mwasi ya makangu me nga namona abraham alakisa biso agar mwasi ya makangu te abalaka gar mwasi ya makangu te abraham alakisa biso mwasi ya makangu agar donc moïse mbie ndenge azodirige église bongo sa mwasi ya mabe mais oui eza nalobi teke eza mabe mais naza mpe na problème na moïse mbie te tobi kaka na par rapport eza exemple parce que pasteur bon na bapasteur oyo baza na basi te eza mabe po ezalaka teke eza ye moko po ye nde aza reconnu quand même bon pasteur célibataire nga naza pasteur célibataire naza na mwasi te j'étais marié esimbi te na mwasi elakisi te ke katiki pastorat na nga mais ozozela mosusu pasteur nazozela mosusu oyo nzambe akopesa remplacer mpona continuer mission donc siko baéglise oyo ezobimisaka ezotiaka bana na bango liboso donc comme lokola royaume tandis que badiacre baancien bamama diagonese bazabakovanda wana pasteur azalaka na mawa te pasteur azalaka na mawa te bokonyokwama boza wana bokonyokwama nasuka nango mwana abimi mwana abimi le fils de l'homme makambo oyo mindenge sikoyo commerce mbongo l'art mbongo ouais tomoki na so na suka tosekaka na mwa de point mo botosolola na bi sikoyo ndenge babelaka nzambe ya Israël sikoyo leo tomona guerre ozobundama dans l'est du Congo tozomona biso na Rwanda eza même guerre moko similaire lokola Ukraine na nini comme na Russie tozomona mpe Israël lisusu na Iran sikoyo toloba ndeni eza même nzambe to nzambe mosusu nde oyo tosambela oyo Israël mosusu bon nga namona nzamba bible nalandela ye mpena nzambe wana namona mpenaki
makambo kaka bango mindele pe bazopesa biso ba réponse ke na date boye na époque boye na nini boye basalaka makambo mbongo hein lokola babengaka nani roi nani Jules César. OK. Yes, ala makambo mbongo. Omona babeteli bino pe lisolo na époque boye salaki bempo. Mutu asala bempo nani? Bapesi bino pe kombo na ye. Donc biso bayindo niveau wana toza na ngokutu te. Biso toyebi ka olali olamuki Ochemwa mega, otali snap, TikTok, nini, ok musala, osisi ozongi, tosukela wana. Mais mundela yebi kosala lelo voiture, okoti kamvro, et puis quand vous pédale, nanu toyebi ko inventé te. Toyebi ko inventé te. Ba voiture na biso komona oni. Te to na vélo. Oyebi trottinette to tambola trottinette ba s'inspirer na ngoni. Wa eza na Congo, hein, marche bébé ya biso wana odaki to tshaka libanga likolo po mona tambola nga partir 9 mois. Yon ba sala trottinette. Ba sala ba tshaka bazoka batterie ba tshaka likolo. To créer biloko ebele papa. To créer eloko te. Papa na biso trottinette banda na Congo. Trottinette uta na Congo, banda na Congo. Ah. Kasi. Ah. Yo chanzango forme comme ça on forme mususu. Trottinette uta na Congo. Première invention ya congolais ya ngwana. Comme lobby. Trottinette modernisée lelo. Oui. Uta na Congo. Bien sûr. En tout cas tant que ya. C'est la terre bec qui attend la trottinette. Ata yo pe nengo za botambo la trottinette wana. Na yokiyo. Na couper mo ya Adidas bakata bozo tshabo. Na yokiyo na pesio longonia na. Il faut pas ça merci. Oh non, longonia. Na pesio merci. Ben oui. Na meka ko landela encore. Oxy de la République. Attends-moi la trottinette wana. Hein, Papi Kenny, Mac Agence. Service. Ba on se attends-moi la trottinette wana. Totalango, toyeba. Okotala te trottinette ezalaka. Bon yebi yango te. Na mona rango. To yebi yango. Mais na yebi te ke sala magana. Te kombo lango de te po yebi okaka. En tout cas, mad prod. Yebi yango na etambola li bébé. Tambola bébé. Yebi yango le ndenga etambola mwana. Omoni, sur français c'est compliqué. Trottinette yo zoloba open électrique pena bo. Te kuna bachaka électrique, bachaka batterie te. Bachaka batterie. Ah, électrique ya mundele hein? Électrique ya mundele biso metaka biso saka ozo cham likolo. Ozo kende. Mwana zo tambo ebandaka na 9 mois. Mwana 9 mois ti likolo. Ah, wana ngape na ko sala. Donc mundele apusi kaka ba âge hein, et comme tina ba âge na bino bo mais biso na Congo to bandanga pas. Wana à partir de 9 mois primaire. Primaire ouais. C'est trop primaire. Primaire ouais. Oui, là bikolo bazotamo na trottinette te. Tout le monde au monde là. Dembo wana eza trop primaire maman. Papa. Sur les lignes comme on l'a fait. À ça l'avion. Congolais face à la télévision. Congolais face à la lampe à bouille, ma projecteur. Congolais face à la micro. Congolais face à la caméra. Mais la Bible la micro ça la raté toi notre ligola ngomba. Congolais face à la micro-ondes. Congolais face à la makambo. Wala ba devant aux personnes congolais. Mais oui. Na courani. Congolais bazana ngo le moment que basala ngo te basala ngo mais siko ça autrement. Et ça siko électrique te. Et ça la marala ndenge électricité te na courant te. Na non net micro-ondes au makala au chauffeur d'amanja kala. Kasi. Ah wana tozana 21e siècle. OK, merci beaucoup. Alors, Léo Tozomona, le président américain, américain bazoboma bato mingi. En même temps, ça la Bible, va prêter serment na Bible. Formule wana to benga ngoni. Bo prêter serment na Bible. Après ba komi ko créer guerre, bato ba kufa, bana mike bazokufa, ba papa bazokufa, ba maman bazokufa. Siko to benga ngoni formule wana oyo ba américain ba utiliser na monde. Américain a signé yoma. Il y a Bible. Dieu a mis les biens et le mal devant les hommes. Américain pas signé na bien Nzambe, na mal Nzambe. OK. On Américain dans la tambola.
Donc azo représenter Nzambe. Bible eza ya mindele. Oh, place Vendôme. Place Vendôme. Place Vendôme kotikala ya mindele. Oh Bible. Oh Bible. Oh Bible kotikala ya mindele. Okoyoka kombo moko te ya mutu mwindo na Bible. Kaka mindele na mindele. Kaka ya mindele. Mamboini asa te. Okoyoka kombo moko te ya bandibu na Bible. Oh mboyo, oh maboso. Oh mugabade. Bazate. Oh soya. Bazate. Bazate. Donc Bible eza ya mindele, Coran ya mindele, mais mundibu atelemelaka mundele faux prophète na biso zala. Il pas bien actualité. Ah, il pas matala na miniature ouais. Soki abimite, biso tondima Coran te. Bache Muhammad. OK. Biso na Bible na Congo, bache Simon Kimbangu. Bon so telemelaka bon. Bon, Simon Kimbangu telemelaka bon. Ah, OK. Atelemelaka mundele. Simon Kimbangu yoka. Atelemelaka mundele jete. Simon Kimbangu atelemela mindele mais so tanga ka Bible o bango bakoma. Kasi totanga ka Bible même na Kimbanguisme. Yango na uta ko répondre na question. Histoire ya Kimbangu batie na kati. Nde to mona na Coran babeta histoire ya Mohamed. Mais la Bible babeta biso to rata. OK. Bacha kombo ya prophète Kimbangu na Bible te. Mais na Coran bacha kombo Muhammad. Po bandibu bazala ibena révolté boko cha kombo ya prophète na biso. Po ba prophète nyonso bango bayaki ko présenter baza bandeko bandeli à partir de Abraham. Aboti nani Isaac nani les frères comment ils s'appellent Ismaël na Isaac. Bangonde basala séparation ya Bible na Coran. Po bakoko wana nyonso baza likolo kuna bayebi Bible bayebi pe na Coran. OK. Oso comprendre? Bayebi Bible bayebi pe na Coran. Bazolandela nyonso ensemble. OK, merci beaucoup. Là to va okende na suka message muso ezali par rapport à auto sololi. Bon, message muso eza na lingina lobanga na peuple de Dieu. Croyants, nazolo belaka ba chrétienté. Tous les croyants. Chrétienté, croyants. Nazolo belaka ka ba musulman te. Nazolo bela mutu nyonso, mututu. Non, nazolo bela mututu. OK. Donc fin du monde. Oyo mundela komela yo na Bible. L'Apocalypse. Fin du monde des alaraté. Déjà, soleil après ça passe na ligne. Ligne akei azongiseli soleil. Soleil azui lisusu atamboli ti tangune koki azongiseli la ligne. Banda mukile banda ba bramo baleka batika système wana solaire et ça la kaka et continue aka OK bango ba kufa ba David bango nyoso bato Bible mais moi wana za kaka Bible le livre des morts bato nyonso bazana Bible ba kufa ba leka bango tout mais soleil continuer pour na biso bato sika ligne pe et continuaka ko continuer pour na biso bato sika. Donc fin du monde kozalaka te oyo Bible loba ezalaka lokuta fin du monde kozala te. Mais na tout mais Nzamba existaka. Nzamba za. Nzamba zali donc ba ono so batanga ndi bazaka Nzamba Nzamba zaka. Wana Bible za donc eza organisation mundele. So pour la Nzamba yo benga Nzamba ngana benga Nzambe lukombo.
Lukombo. Lukombo on est à combien là dans ma passe été. Bon, il n'a pas ma passe. Bon, tu m'as ma passe. Nzamba akenda na système ali passe. OK, compliqué. Non. Complicado. Non. OK, bambote ezali. Bambote na pesa ngo na Kayunza Lambila. Kayunza Lambila mopaya. Kayunza Lambila na pesa ngo na Papizino. Paizino. Kusu prêtre. Paizino prêtre. Na pesa ngo na Dadi Kapesa. Ouais. Na pesa ngo na international. Dona Yoyo. Na pesa ngo na Pai. Paizino. Zino prêtre. Donc na pesa ngo na ba ndeko wana na pesa yango na JC Mwaku les juifs noirs na pesa yango na Shimita Mamona na pesa yango na Bruno Nkosi na pesa yango na Liziba Divin na pesa yango na Deo Brondo ndeko nanga masa nanga ouais Deo Brondo na pesa yango na Yemoko Leki nanga motema Oxy de la République. Oxy de la République. Balian ko balimba na poso. Gelor Beke. Na pesa ngona Gelor Beke. Wa baleki no hein. Baleki nanga penza motema na pesa ngona Fire Basket. Wana producteur. Na pesa ngona Fire Basket. Wana peleki no hein. Na pesa ngona Migeniema. Wana peleki nanga. Fire Basket. Fire Basket. Héritier Basket. Chango Basket. Na yemo leader Guy Basket double continent. Deux continents ouais. Ndende kona ngari ya motema lisusu. Donc na pesa mbote na ya bébé mamona ndulu. Na pesa mbote na ya mami Tsungu. Mamona na pesi mbote vraiment na ba politicien nyonso ya mboka na biso ya France ba mindele na pesi bino mbote na pesi mbote na ba politicien na biso ya RDC et lokwa makasi donc on est ensemble. Merci Maman Demboemo d'avoir réussi. OK. Merci beaucoup tozaki bon on a Pasteur Job autrement dit Terminator tozaki naye ça fait un moment. En plus, c'est la première photo ya mbaye na Congo libanga télévision ya mwana esengela bato solane parce que tomoni le to rotna mamba lieu-saint. Donc lieu-saint Kamba président actuel a commissaire ngo lieu-saint a légaliser. Il était muta commissaire ngo ezalaka banda kala atika donc voilà ya to vani sa actualité to rapport vani sa actualité bongo te les gars bongo te to kabola ngo na moko bato maele. Pasteur Terminator, donc voilà. Merci à Trésor Tumbula, place aux Ali. Merci à Aristote Mouna, Taille de Jésus, Tobo Sanité, Diezo, la agence London. Donc voilà. Papi Kenny Bambo Tessigo Zali, Mac Agence et Mac Gang, Mac Agence Service. Donc Bambo Tonaye Sigo Zali, Tobo Sanité, Restaurant Boutalombi, Djikanana, Kasafube Koyate. Et mon manager, sénateur Beki Bola Moleke Beli. On est ensemble, on écoute une émission, qu'on partage, qu'on commente et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, vous avez un plaisir. Moi, je suis un carabino qui est bien. Pour billet, à moins que vous ayez maladie. Si vous avez la note, moi, booster, il y a mon qui est bien. Donc voilà, tout le monde peut l'emballer. Mais dès que vous avez des mots, moi, ça m'a dit. Toi, Raboui. Arnold Nfouma.